bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous avez un biso bandeko balandi, na kati ya Tindika télévision. Merci pour nous avoir toujours branché pescoché na Tindika télévision. Bon, continuez à s'abonner, à partager, pe ko liker vraiment parce qu'on a biso ndenge mais ça ko sala biso vraiment bien makasi. To kozala toujours wana bandeko balandi to zala mona mboka. Bienvenue, je crois que c'est pas pour la première fois que na Tindika télévision. Tozaïn là to me ko sa mo analyse les ali vraiment il y a actualité politique récemment ya mboka na biso na ko pesa directement mbote mon mboka. Mbote madame Sephora. Moi Mikolo Bele bonne santé. Nangolo ensemble toza bien. Na sepeli ndenge encore offrir nga opportunité ya koya liboso ya caméra na yo. Ndenge pe osali ete totindikela bango susu davantage d'information ya mboka na biso. Na sepeli vraiment nkolo pambolo naza bien santé za nango kitoko. Merci beaucoup mon mboka. Nazang ça toujours pesa mbote te na bakolo chaîne papi kelina rifin ki sombe na bosani pete mama Jeninda ya Kayembe futur député en 2023 na bosani te mama Jeninda ya Kayembe futur député en 2023 na bosante mon vieux Luka stage ici na kati à Londres. Directement mon mboka to suli komona ba pandisango to pe bandeko na biso oyo pe to sala na bango musala moko to koloba basili ko sala enquête moko o ezali ya Congo hold up plutôt basili ko accuser le sénateur à vie na makamo ezali ya mambambongo ya banque ya BGFI banque to ko to moins intervention parce que to moni et ça vraiment moi sujet d'actualité vraiment moi makasi. En tout cas merci beaucoup madame Sephora pour l'opportunité aux offrir ngai to expliquer ba imboka na ba yeba kolanda biso libanda ya mboka to ebisa bango polele malheur otozaki nango na mboka ti lelo zomona bato bakoloba ete Congo ezali ko avancer te Félix ça ne fait absolument rien na ebite soki bango moko conscience na bango yoko sala oyebi dossier uti koloba awa il y a une enquête qui a été menée par une dizaine d'associations de journalisme internationaux, na ba ONG moko y compris Finacat, ba kei ko accéder na à peu près 3 500 000 de dossiers compris dedans détournement ya l'argent de l'État. Donc oyo na mboka na biso nous avions été dirigés pendant 18 ans par quelqu'un qui était considéré quelqu'un qui était un homme d'affaires. Un homme d'affaires dans une boutique, la boutique qui était la République démocratique du Congo, Oyo Kabila, a transformé la boutique naie privée. Hélas, Nzambala Lakate, ndenge ouchi koloba yango, enquête moko ya kafuka fwe ouchi ko salama awa pendant 8 mois, ba découvrir était Kanambe ayaki kozwa Congo ndenge na uchi koloba yango akomisiaki yango lokola boutique na ye. Donc ye na famille na ye biologique, na famille na ye politique, y compris même na batu o baza actuellement na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango aussi baza dedans ya cette affaire. Donc il y a à boire et à manger dans cette affaire. Donc ils ont ça la passe. Mon cœur saigne tant lelo nazomona batu bazoloba biloba loba. Ote Congo ezali ko avancer te Ote Félix Tshisekedi ne fait absolument rien. Et ça passe. Bande on a biso ebele mes chers frères et sœurs congolais, congolaises, bazola na biso na kati ya mboka même ceux qui nous suivent à l'étranger. Et sengeli toyeba ete to banda wapi tozo suka wapi. Oyebi dossier oyo madame la journaliste auti otuna nga mutuna Congo Hold Up. BGFI Bank. BGFI Bank la kisi banque gabonaise française internationale. Bazwa yango na Gabon ezali na pepre bamboka ebele na Afrique awa eye na Congo nzokande eye na Congo po eyi bambongo ya mboka. Mais oui madame, Kabila zwaka yango aplasaka la tête ya bango oyo ba famille na ye, membre ya famille na ye. Oh, mais ba madame Gloria Nteyu. Ba monsieur o to bengi na kombo ya le nom m'échappe, ça ne va pas m'échapper. Monsieur bon le nom viendra en pleine émission to na opesa kombo na ye. Donc na koye biso ke batu wana nde bazalaki à la base ya détournement ya 138 millions de dollars. Comprenez un peu les montants. 138 millions de dollars. Madame Gloria na une entreprise pétrolière na kombo ya Sidwal balongwa bamboka na bango bayaka Congo. Madame ona ocho otanga kombo azaki na même mise na 40% na dossier na makambo ya mbongo.
BGFI Bank nzokande mbongo nyonso tu bako vire yango na ba compte privé ya Kabila na ba proche na ye ba Mwilanya ba Shadari oyo nani bandeko na biso ya bato ya bandundu ya ndeko na biso ya bandundu na kombo ya oazalaka président ya Assemblée nationale na kombo ya Oben Mina Kunjala Njoko bato wana tu sentir mobimba ya Kabila bakomisaka Congo lokola bilanga na bango na uchi koloba yango Congo ekomaka lokola boutique ya monsieur Kabila, un homme d'affaires. Il s'est transformé en politicien, mais un homme d'affaires a aussi l'affaire na politique na Congo. Parce que lelo bandeko na biso ba ko sibi bizaleli ya Kabila. Lelo bazolo ba ete Congo ezali ko avancer te mais bazo mona gestion ya mabe o ya Kabila te. Kabila komisa mboko ndenge na uchi koloba yango akomisaka yango lokola bilanga na ye moko na famille na ye. Ndenge basali enquête wana résultat non to éviter ezalani po to équipe constitution mboka na biso ba changer ngo tezaka ya régime passé to éviter intervention non ezanine par rapport non. Merci question malamu. Merci vraiment. Oui, chef de l'état actuel à Lobaka une fois que je ne finirai pas dans le passé. Wana bato ba Kabila babeta maboko que Félix Aotika biso akosimba te dans le passé. Mais tika na ye biso boye. Oui, tout ce qui qu'on est en train de révéler les lots schéma faisant, ça nous amène à mettre la main sur Kabila. Vous êtes sûr? Ah oui. Comment on peut mettre la main sur Kabila? Likambo yango Congo ezalaka bilanga ya Kabila te. Congo eza yanga, eza ya yo, eza ya bandeko bazolanda biso. Congo n'était pas bien privé à monsieur Kabila na famille na ye. Famille na ye biologique na famille na ye politique. Non. FCC on a bengaka front des criminels au Congo plutôt. Ba demo moko bayaka na mboka na biso lelo yo bazobima kosala ba marché te Félix azomonisa bango pasi. Mutu lokola Shadari azobima na balabala simbili pa na liboko. Azotambola nango Shadari abisikele biso combien de pâtisseries à mapa na mboko. Po lelo Shadari aya kopesa biso ba leçon bato a perdre y compris na basango. Mais Nzamba za liboso na biso Congo ekokufa te, Congo ezokende liboso. Je t'informe que chef de l'état lobby tango bayoki biloko wana epesi nzoto pasi. Ndenge na uchi koyebi biso motema na ngai ezali ko senye vilo lenge kani bakamba mboka na biso. À l'aide ya nouveau structure moko na présidence lutte contre la corruption agence otozo benga PLC na les Américains ils ont pris fait des causes pour la RDC. En l'aide, il y a FBI, brigade financière des États-Unis d'Amérique. Nous allons récupérer mon oignon soyo Kabila Baïba na famille na bango ba vesa wana ba compte na bango. Et puis madame la gouverneure de la Banque centrale a convoqué le lot directeur il y a BGFI Bank. Pour bank na BGFI Bank déjà septembre 2020 na 2021 ucho le 2021 toza nango ma sœur Sephora na ucho biso ezalaki na toko koloba neta moko ya Herode, c'est-à-dire Kabila asifona mbongo nyonso to ezalaki na BGFI Bank akomisaka yango ya ye. Donc ba caractère na bango ya mabe oyo ndo omona ete ekoya kotinda biso na niveau ya Assemblée nationale to revoir les statuts des anciens chefs de l'État. C'est par là likambo ezali. La constitution. Ah oui, même pas la constitution, mais loi wana qui a été votée à l'Assemblée nationale, c'est cette loi qui fait que Kabila soit protégé. Loi wana eza na kati ya constitution te, ezala ki loi moko voté na 2016 protégeant Kabila na batu na yeba mimona ete baza ba miibi. Une fois soki balongwe na pouvoir bakokanga bango malamu to protéger lokola Kabila ancien chef d'état na statut na biso to tia ye kuna na kati wana to protéger. Mais tika na yebisa yo avec majorité ya union sacrée tokoluka kosala ete ba revoir ba statut wana nyonso ba protéger Kabila lisusu te. Kabila sala biso mabe mingi na mboka Congo. Mabe mingi. Oyebi lelo yo ta na omona batu ba aza koloba makambo to okota yango metika na cho mwa mungu na mnogo makambo ya gratuité de l'enseignement. Il faut na yebiso ke bandeko na biso to banda obenga bandeko ba bandoki. Basali bandoki po nani, c'est parce que gratuité de l'enseignement c'est quelque chose qui est dans la constitution et ezali droit constitutionnel. Il y a mwana nyonso ya mboka Congo atanga ofele
na école primaire mais lelo yo bango bakomisaka yango bilo moko ndeti ya bango mais toza na pas au sommet du pays quelqu'un qui est de père et de mère chance tozwa na mboka na biso yango wana donc tika na yo biso ke Kabila baventure nyonso tu basala bakosala yango lisusu te toza na ata wana lisusu te. Je m'adresse uniquement na bato yo po nalandi lobi nalandi ba réaction ya bato na ye banemi mwilanya bazolela ote nyonso wana bazosala yango mpona konuire personnalité ya ancien président Kabila Joseph ote nyonso wana code mignon Kabila promulka yango wana nde kosala ete ezali koarrange baoccidentaux te yango nde bakomi kopublie babiloko moko baza nango na exactitude te eza lokuta madame Kabila azali conscient ete mbongo oyo balobi awa Kabila yiba yango ye na famille na ye soki ba madame moko Gloria Nteu yokana na bakombo bato na Gloria Nteu na frère na ye moko adoptif kombo esoki manga yende muto azalaki na Sidwal compagnie wana pétrolière o basisa mbo bazwa mbongo nyonso tu ya mboka l'argent de l'état bango bakomisa yango lokola mbongo na bango ozomona même méthode ya koyiba mbongo ya mboka yango wana pe ye na DGRK na minute tozoloba na yo na parquet ya Matete na uchu koyebiso agence de lutte contre la corruption APLC organe moko na président de la République ba uchu ko saisir lobby vendredi ba saisir parquet ya grande instance ya Matete et pas wapi mwana mboka Vital Kamerhe akendela makala yango wana kozala étonnant te omona lelo lobby kuna semaine wana ba arrestation en cascade na Kinshasa bakokangama na ndenge ya masekite y compris banemi mwilanya po depuis lobby déjà bazitation ebandaki bakimaka mboka mais vi vigilance ya bakombata IDPS na baye bazolandela bango tosi tolobaki déjà ete DGM ane liso likolo ya liso bato balingi bakima ah oui nazo ebiso vérité na butu bajitation ebandaki lobi na poko anemi mwilanya bashadari ba obeminaku babite donc ndenge biloko ebimi boseke biso omukamate ezozala na biso madame donc ozala no étonné te lobi omona ete affaire na uchi obetolo isolo ya DGRK direction générale ya des impôts ya ville province Kinshasa détournement esalami kuna ya 60 millions de dollars boka na ba montant wana biso tozolela mboka mobimba bayibaka biso ka ba million toyebi te soki Kongo yango esalama kaka mpona bango badetournaka biso bambongo ya biso ekosala ete pe biso lobi tozala bien 60 millions de dollars ma très cher Sephora mbongo oyo badetourne na DGRK bisika oyo awuti kolongwa na gouverneur ya ville province Kinshasa créaki ndeko na biso André Kimbuta yango mais oyo aye kozonga alobaki ete ako servir mokonzi ya mboka lokola mwana o servir papa na bango mais yoka montant ngobilambaka te yoka montant donc na minito dossier eza na parquet ya Matete 4e mairie kuna 60 millions de dollars s'il vous plaît nde omoni parquet ba autoriser ye alandela bato wana nyonso bayibi mbongo ya leta esengeli bakangama y compris na Kabila na kati likambo ya Kabila tokotika yango te Kabila yaka na Congo te na mabuna poche na ye Kabila kuta Congo oya biso Kabila yaka na mboko oyo te ki abimisi yango ye muto a créer yango po akomisa yango lokola bilanga na ye. Comment expliquer que Kabila ko kendo so la biso batu moko bayaka wa ba Gloria toyeba bango te misusu soki bananyo yo baye ba komisa Congo lokola bilanga na bango. O komona pe batu lokola ba Martin Fayulu bazo pesa bango ba beki. Baye ko pesa bango ba beki o bloc patriote na rotuna ndeko Martin Fayulu. Kabila oyo biso tango biso tozalaka na yo loba ete non azama be Félix ateki mboke pa Kabila muto. Lelo Kabila ye malamu bo résoudre bo sanga na yo na ye bo vanda kuna lengi boke osala sitine na seni poka di malongwa. Tozana bino te bobonga mapona élection en 2023. Tomona ki pelobi conseil des ministres salamaki tomoni tata ekolo asili koloba na
Gilles Alingete, papa Gilles Alingete, à l'andela vraiment makambo etali ba minéré, à l'andela vraiment de près intervention dans les années parce que tu côté makambo etali minéré peut to monaki et comme na ba chinois na kati to monaki pe na ba kondimusus bazali côté mo ba trouble na kati intervention dans les années kasi le na ochikoloba awat Kabila komisa Kongo lokola bilanga na ye seke Kabila yela biso wa ba chinois bazwa Kongo ekoma ya bango Bendie na balibane bazwa Kongo ekoma ya bango so tuni boete toza na poche ba autorité na bino toza na bango na poche na biso ba autorité na biso nde ba Kabila metika na yebisa yo ke batwana ta na bango esili na conseil des ministres ya lobby mwana mboka 40 de la nation son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo alobi boye na autoriser inspection générale des finances et ça la musala na yango na surtout secteur minier mafia eza kuna ebele et puis aebisi ministre ya mine a suspendre octroi nyonso ya bakare minier ote babengi ngai o nazwa o ya boye nazwa yo ya boye balobi biloko wana ezala te il faut kokanga bato wana nyonso bazosala biloko wana du na koyebiso madame Sephora bato wana tokokende na bango malembe bazala mitema ya kokita tokoyebisa bango ete Félix Tshisekedi Tshilombo aye kosalela mboka aye komisalela ye moko te soki Félix Tshisekedi ayaki na intérêt ya kosala ye moko mbele atiela biso gratuité de l'enseignement te tovanda na Kabila 18 ans na mboko gratuité na constitution totikala koyeba yango te ebongo kaka lelo nde boyawa tika na yebisa yo na conseil des ministres ya lobby Félix Tshisekedi abeti CT alobi oyo nyonso tu aza na kati ya makambo esengeli justice esala musala na yango ekanga ye justice na biso pe quelque part esengeli balamuka justice ba olala trop fo balamuka basala musala na yango biso tobetela bango maboko ekomaka chef de l'état tango azalaka na Goma alobaka ete justice esala musala na yango te esengeli basala musala na bango kitoko état de droit yango Félix amemela biso lelo ozomona bato baza o lobi babanda kobeta biso bakaz o banda kokanga biso état de droit Félix Tshisekedi quand même bango bengi yango dictature mais bazo marché apparemment te ba marchaki Shadari lelo akomo beta biso masolo ke dictature ya Félix ezolekana ya Mobutu mais dictature na bango tan biso tozalaka bakanga biso ebele bandeko na biso ebele bakufa na démocratie na bango mais ya biso toza na dictature mais bazo marché bazo accompagner bango tina bandako na bango bazo kata sonité babandoki oui babandoki bashadari babandoki bazo kanisa ete baza ndenge tozalaka na mikolo misusu yoto oleka bango bandako kamba biso na kindoki ba obule pe bongo mais babosani Félix aya na Congo abenga biso certain 23 juin na stade des Martyrs 2019 tobondela po na Congo eloko bazo koyeba tende yango wana ke Congo déjà essaie poambwa ma Congo déjà essaie botalama na maboko ya bandoki za na maboko ya Nzambe bazala calme makambo na uchi to bandaki nango ya mbongo 138 millions de dollars tokotika yango te Kabila sengeli ndenge na uchi koloba yango mais na je suis un peu soulagé pour na informer yo ke okoyoka yango ke FBI brigade américain balobi tozo sunga RDC na APLC to récupérer ba millions de dollars wana nyonso donc toko récupérer mbongo na biso nyonso o bango bayibaki toko récupérer yango nyonso toko récupérer mbongo na biso nyonso bango bayibaki et puis toye totiena maboko likolo ya Kabila tokangie po Kabila okende te bango babulaki ke loi portant soki statut des anciens chefs de l'État et reprotéger Kabila libela te Assemblée nationale essaie changer tozali na Assemblée nationale ya papa Mboso Kodja Pwanga bakosala musala na bango tokoyebisa bango ke na minute oyo tozoloba na bino bakotia loi wana nje bakati yango balongoli makambo nyonso to bapesa Kabila totia yango libanda justice esali musala nango mpona Kabila mwana mboka tolobela pe mamutali insécurité na ngambu ya est na biso tomoni état de siège ezali toujours ko se prolonger ezali toujours ko continuer mais apparemment ba ADF topé ba maimai ba banani ba rebelle bazali toujours continuer ko sala ba désordre intervention dans les alignés. OK, merci pour na mutuno tunaki concernant insécurité na est ya République démocratique du Congo. État de siège chef de l'État lobaka na tribune des Nations Unies que ekotika la wana jusqu'à ce que ceux qui m'ont poussé
ya kotia état de siège ezala tie kosila. Cela veut dire quoi? Que état de siège tokolongola yango te sous menace ya soi-disant un groupe de députés kokisi ya badepute ya boye baboyikote plénière basali bote. État de siège ekozala wana ti tokosisa makambo nyonso ezoleka na est. Pona nini état de siège esengeli eumela? Madame Sephora, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ils ont le côté que aussi là dans 6 mois et aussi là dans une année. Imaginez-vous ce que déjà na mwana na yo atteindre déjà 20 ans à ça da mukolo. Makambo ezoleka na est ya mboka na biso ça fait 20 ans. Oyo bandeko ba ko kufa. Mais la kisite ke lobi te que na 6 mois il y a état de siège nde makambo na ekosi la te. Eza lokuta état de siège et sengeli to maintenir yango minéré pour les ana est mboka na biso. Même nos députés, les soi-disant députés élus ya bandeko na biso ya est bango nde bazali ko entretenir insécurité na est ya mboka. Les tireurs de ficelles baza wana Kinshasa ndo moni chef de l'état lobaki jour wana ete oyo nyonso to azana kati ya makambo ya est service compétente ko s'en charger na ye justice ekotia ye maboko. Ces histoires ne resteront pas impunies. Tokolandaka bato tina suka jusqu'à ce que nous allons mettre le main sur toutes ces personnes qui sont en train de faire ete na est la République démocratique du Congo qui est toujours des tueries. Et puis na koyebisa bandeko na nga ya est boye bolinga mboka na biso mabe ezokomela bino bandeko na biso est ezokomela biso toza na Kinshasa te. Bien que de cœur nous sommes avec vous, mais corporellement comme ça bino nde bozomona pasi bobima na bandeko wana bato wana boyebi bango mokonzi ya mboka toza na ye aza na bolingo mpo na bino ezambala liboso bozwa mokonzi ya mboka oyo akosesocie mpo na bino bino bokanisi ete état de siège Félix atia yango mpo na biso na Kinshasa atia yango mpo na bino na este kuna me bino na este kuna bokosunga banguna baye na tongo balie na bino na butu bazwi minduki baye koboma kaka bino na bino me wana eza kindoki tobima na kati ya bagroupe armé Olandi oyebi Kabila le père aloba eloko moko aloba lekero eza na est nako si je ne me trompe pas ekozala Kazembere Kabila bitumba wana ekozonga kaka na mboka euta lelo uchi koyoka soki na mboka ya na Uganda ba ADF bakatiaki ngambo ya kuna ba ADF bakendaki kuna batelaki bango pe bom tokoyebisa bango quelque soit bisika bauta bakozongela bango ndio oyoki bakomozonga mais biso awa état de siège tokende nango ti mokolo Yesu Masiya akozonga donc kolongwa état de siège eza nde kosisa makambo nyonso ezoleka na est ya République démocratique du Congo. Et puis bandeko na biso ebele baoyoka motema pasi tant tolobaka ete IDPS eutikala na pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ eza mabe te bango bakoyoka motema pasi ndenge nini. C'est la constitution qui nous dit comme ça. Parti politique nyonso yo ceux qui ont eu pouvoir eza pona ko conserver yango le plus longtemps possible. Yo pesa la makasi na terrain zala na base na yo ndenge biso base to bisaka Félix na Genève ça les retirada ya signature to komiso chef de l'état to komisé pe chef de l'état et puis to conserver yango ti mokolo so kozonga ma sécurité. Nous sommes sur certain na ba biso toza nango madame ti ozomona ba Ambongo Chole Fayulu Kabila bakolela eza pamba te bayebi ete bazo Félix aza nango 2023 soki tokene élection pouvoir ekolongwa su na maboko tambango te yango wana toluka to créer trouble toluka to tia soki ndenge nini ba reporter be élection po ete tango ba ko reporter yango eya kosalama ete vote salamité tokende tovanda to solola te. Donc IDPS ekozala na pouvoir ti mokolo Yesu Masiya kozonga. Tolobela pe mambo etali ba maison préfabriquée to monaki Kagame alobaki akotonga na ngambu ya este kuna ya Rwanda pona bandeko o basilaki ko assister na éruption ici le Kosalama ya valeur ya 3 et à 30 millions intervention dans les anini par rapport nango. Merci beaucoup, une question très pertinente concernant cette partenariat entre Paul Kagame et le gouvernement congolais. Monsieur Kagame avait voulu à ce que notre pays, que nous puissions travailler en collaboration avec lui, va construire des maisons pour nos frères et sœurs au Bazala qui frappés par la catastrophe naturelle au Tchokolobayango et volcan Irangongo.
Bon, mpo na ngai na koloba likambo wana boye. Omoni Paul Kagame abanda kokanisa ete Félix Tshisekedi aza lokola Kabila Kanambe. Mpo na epoke ya Kabila biloko wana ebanda ekosala biso tozoyeba yango te. Mais turo oyo akomi koluka kokotela na porte ya munene. Mpo na ni Paul Kagame azoluka kokotela na porte ya munene. C'est parce qu'il déjà qu'il y a quelqu'un qui est de père et de mère lokola mokonzi ya mboka Congo. D'où esengeli na banda ko flatter bango na baction moko anala pona ko attirer population na bango. Mais Paul Kagame abosana mabe nyonso bango basala biso. Bon, na oloba boye soki ezali pona kosunga bandeko wana na est ya mboka na biso bakoki koyati. Toyoki balobi ete no toye na gouvernement boye na boye to construire yango eza pona intérêt ya mboka na biso Congo. Tomoni pe Rwanda rezali yao. Compagnie d'aviation Rwanda. Bandeko na biso muso ba Congolais bakotaka na bavion na bango na Congo. Et kosala musala na Congo. Mais soki réellement biso toza ba konjimoko to koluka ba conflit na ba pays voisins. Toyebi ba mabe belé basala biso. Mais biso toye po totia bango na lifelote mais tokoluka bazala wana ndenge Bible lobi bondela pona banguna na ba kufate bamona ndenge zo pamboma. Ngana obondela ete Paul Kagame na bandoki na ya Rwanda na bandoki na biso akote na biso ba Kabila na ba Shadari ba Muilanya na basango na bakisi na basango ambongo na shole na bande na ngina bosana bato protestant banoko ya ba église catholique te Eric Senga bino bobuleke vous dites que vous avez église majoritaire na Congo bon ici bandimi na bino nyonso wana bazolanda ba makambo na bino wana ba olanda yango te bandimi na bino ebele église catholique ebele ya protestant missioni ba vota Félix Tshisekedi puis baza na ye besoin ba ko soutenir ye wana eza kere ya ba individu ya mbongo amoni ete mbongo yo mosengo alia ye azolia yango te akomi ko perdre yango nde azoluka asala bisala sala mais avant da kimia. Merci vraiment de mon comment na suka émission na biso mot de la fin na numéro no pour que to chite. Merci beaucoup madame Sephora. Mot de la fin ezaka que nos peuple congolais bo vanda kimia. To soutenir chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo. Gratuité enseignement et kotikala kokufa te po ekufa esengeli balongola yango na constitution na article nango 43. So balongoli yango wana nde tobeti maboko tobi gratuité ekufi mais gratuité ezali na uchu koyebi biso bakutanaki na mboela loge na ba Congo bayokanaki gouvernement congolais na ba syndicat ya ba enseignant makambo ok et puis concernant 138 millions de dollars Kabila yeba eloko moko Congo ezalaka bilanga ya tata na yo moko te et puis ba d'origine ezalaka douteuse ba famille na yo ba frère na yo adoptif yo kana frère no adoptif c'est que vient de congrès za wana te mais yeba que un jour okofuta na onyo so sala ba congolais tokotikala kobetolo maboko te tozwaka yo po tokopere na yo tola iso ete toza maele tola iso pe to maele to bengani o libanda oke kosangana na bandoki bato lokola ba fayulu bato lokola ba utembi bato lokola ba shole be étranger fayulu noko na ya ta na bandundo azalaka te ata mwana kasi na ye moko ayebana te muto ati donc aza muto akufela azanga kokufela tata ata noko mais Félix akufela tata mwasi tolela yao mais yo bando za congolais totika komona te siko le okufela ata mwana kasi na yo botika distraction 2023 bokanga ba ceinture seni kaka kadima muto aza wana eza biso muto totia yete président Félix muto atia yete ezali bino na bino Messi Ambongo bokenda bovota kadima abima boyekomi mabe bino tango Kabila zalaka nakoloba pona sisa na oloba eloko moko oyebi tous les cycles oyo uti oleka électoral na mboka na biso Kabila bandaka konoma bato na ye église catholique na mboka oyo Kabila banda to banda na malumalu na boya ye wana 2006 2011 toye kotia oyo tobengi Ngoi Mulunda Muswahili Kabila muto anoma ye église catholique atinda bato na ye bo observateur tokomi na 2018 Corneille Nanga muto a Kabila église catholique etinda bo observateur na yango mais lelo yo tokomi na tango ya Félix Tshisekedi asengera ata na makambo wana te bino na bino boke charte na bino ekwesi bino bo voter kadima lokola président ya Seni bokoloba ete kadima komi muto ya Tshisekedi ataki ndoki yango bino bobulaki Kongo ngo ezaka ya bino lelo bakolo Kongo bazui Kongo na bango
Félix Amutouacha Kadimate, charte na bino mutuetia ye. 8-6. Donc, sur 8, 6 bavota Kadima. Makambo ya kotia chef de l'État kuna na kati ezate. To sokoli bino maboko, bobonga mame, eloko moko bloc kadena. Élection ya tour to repesa nzela te na observateur église catholique. Po to pesa bino nzela lobande bozala ba expert na matière électorale. To tie bino libanda. Toko mandaté baye bazana expérience na makambo ya élection. Les observateurs internationaux na nationaux bazana expérience na makambo ya vote. Ongai na zamutu ya Katumbi, onga na zamutu ya Mbongo, libanda ya Masolo. Katumbi kutu azo ngawa akeko consulter tin États-Unis d'Amérique, tin Europe. Azo yo senga audience et pas chef de l'État. Merci na sepeli. Numéro na ngai ezali plus 243 82 922. Bon, on a copié ça à Orange. 0 plus 243 85 922 85 56. So bengi to so la masolo ya mboka. Asepeli mwana mboka. Nzamba pambola bino, apambola pe ba ebalandi biso nyonso to libanda ya mboka, na ba ebalandi biso na mboka na biso. Merci beaucoup. Merci fidèle internaute, on vraiment la souka, merci na Biyumbuyi, merci na Mike Mizaya Dio, bon continuer à s'abonner, à partager, à consommer vraiment ma vidéo et pour ça la kitoko. Quant à moi vraiment tout le monde est en embarrassement. Bye bye. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et salut que ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.